Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladi ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonjour les amis, les adeptes de sous les baobab. Bambote bisika biso bizubino na bandeko na biso nyonso o bazo s'abonner. Vraiment ba merci ebele. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Merci toi Saki Dila na ba chef coutumier na biso et puis tolobi shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba maman pasteur, ba shalom bisika biso bi zuibino. Vraiment to sepelaka ko ya liboso na bino moto ezo continuer kaka kopela na kati ya ba comédien, moto ezo pela to kolamsa ka conscience to kotika te to zana bino kaka sima na sima bande kunangai bolanda na boke binyonso. Vraiment makambo to ebisaki bino il faut to panza poke, il faut to bandelango lisusu ekota bino penza na mitu yango nazo senga bino bo partager bayenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo. Vraiment bisika biso bozali bayenge na kati ya bandako na bino bandeko na biso ba musulman tolinga pe bino mingi salam alaikum. Vraiment on est toujours de cœur avec vous. Bino mo boyebi bozana se ya sous les baobab o epesami epa ya mama leki na bino la danoise. Moi kopo ti kopo café, vin blanc, vin rouge to melana biso na tango yo pona vraiment to kotisa mateya o makasi na kati ya mitu na biso. Bo partager, bo s'abonner, bo aimer soko sepeli o aimer yango ekozala bien. Vraiment bandeko na ngai na kochela bino maloba ya arashu parce que tant on a saki vidéo na ngai liboso ngam na loba ki mingi lelo nazwi maloba na ye bokolanda audio na ye boyoka ye ndenge azali ko s'exprimer.
ndenge ye asalaka opération ya kopartageaka bambongo epai ya bacomédien ya poto. Donc bacomédien oyo baza na poto, Arachou nde azalaka secrétaire ya mama, ye nde mutu apartagela abazo kopartage bango ba 2500, ba 5000, ba 3000, ba 4000, ewuti na munoko na ngai te, ewuti na munoko ya secrétaire, ya belle-sœur, ya proche, ya mama oyo wana, mama ya bacomédien, mama na bango wana nzoto mikie, mukwape, mama mukwape Olive Lembe, ye wana boko yoka o batu nyonso bakomi kokumisa ye, bakomi koloba première dame, première dame lisusu te, aza ex. Il faut boye baka époque na époque. Mama Bobila Dawa aza pe première dame. Pona biso mama Bobi, mama oya biso to bengaka mama akufa déjà, mama CC. Parce que mama CC a tongelaka biso école. Bango batanga na école ya mama CC banda kolata vert, uniforme à vert. Siko mama oya bino atongi nini? Eloko nini ngai tokoki koloba ke mama na bino atongi? Même bino moko bosaka ba théâtre, boza te na ba caméra te, ba théâtre na bino eza na qualité moko ya mabe. Bozwa ba film ba Nigérien botala qualité kitoko ya bino, qualité ya mabe, ba makelele, ba bruit, bozo tia ba caméra na ba singa na ba nzete, moko boye na kati ya théâtre bozo mona nzete ya caméra ezo monana. Baninga na bino bakomi na ba caméra sophistiquée. Banani bazo aider bango gouvernement. Mais bino wana nyoso bozo mona te, bozo mona ka ba pesa bino mbongo, intérêt na bino ezaka privé kaka privé. Intérêt privé nde ko boma biso ba congolais, to lingi intérêt public te, to lingi te. Mama Olive lelo mama oyo soki mama Olive bobengaka, so ipenda lingi abongisa Congo, akoki ko banda jamais na culture et art. Faut ko banda na domaine ya éducation. Atangisi bino nanu, bino ba comédien, afongolisi bino école, atangisi bino banda na école primaire, ale a matina bino secondaire, ale bokei na ba humanité boponi, makam na bino ba culture a, atangisi bino, atangisaka bino te, bozo bima kaka lokola mayebo. Kaka mayebo bolamuki na tongo na komi comédien, olamuki na tongo na komi comédien. Allez, yango wana donc bozo so laisser aller, yango moye bo pesa ba argument ezate. Moye bo pesa ba argument ezate, moye bo bundela intérêt. Lelo mama o bozo benga mama. Yango nzamba zo pesa bino bo kontaka sur batute. Lelo yo soka kwe ya kufi pa. Bino bata théâtre boko telengana. Boko telengana na epsi bino boko telengana ndenge ba diabulu o baloba vraiment ba yaki na chemin moko ba bimi ba kango ba bengani bango ba kimi na cette chemin. Boko koma bino ba diabulu penza. Au lieu bo senga e apprendre bino ndenge nini bo travailler musala na bino lelo ata azali te. Boyebi ke atikeli biso banque, atikeli biso école, atikeli biso boy. Biso nga na zoloba biso batapoto. Toza motema mabe na bino te. Boyebi ndenge to linga bino, banda ko linga bino ba comédien. Nde to bande ko tindela bino ba mbongo, ba bilamba, biloko bien to bande ko pesa bino ba comédien. Bana basi combien bazo kini ko balaka bino. Ti lelo bazo continuer ka ko bala bino. Parce que to linga ki bino. So to linga bino te to considéra ki bino te. To koye ko sala ngote me lelo mutu nyonso to azo fongola ka munoko azo finga. Bozo finga. Yango nde na oloba éducation des athées. Ye moko mama na ko regretter un jour. Pona un jour boko finga ka epe kaka. Pona ba oyo pe abengisaki bango te bazaki na liste wana te. Babanda epe kwa ko finga ye. Soki lelo to bazaki ba comédien musu bazaki contre te. Mbele to nga to baba vérité te. Yango na bandeko nanga sans tarder. Toyo kaye moko Arachou ayebisa bino ndenge a expliquer bien musala nini o ya salaka na kati ya poto awa pona ko bebisa milimo ya batu ko pesaka ba comédien bambongo
pona par après bango wana basalaka ba mission ya ko bebisaka milimo ya batu na kati ya bamboko ba comédie bakoma kaka ba voyageaka kende songa a voyager nzoka nde batike nyonso ba voyageaka nango bambongo bazwa ba voyager nango eza mbongo ya makila ya bana Congo. Tango bino bozolia mbongo wana boyebake batu na Beni bazokufa boyebake batu baza violé boyebake ba minere na biso kende yango bango baozo mbongo wana to boyite eza mbongo wa Congo il faut bozwa ngo boli yango mais boli yango na ba intérêt privé te tango bozo zwa ngo ndengo na fele boli yango na ba intérêt général bozo ko expliquer te ke biso to na besoin mbongo toza na plan boy to sala boy eza te ba pesio saki loso ba pesio en tout cas congolais poni biloko mike faut bo sutu kelango biloko ya bino moko biloko ya bino moko bozo banga donc na yebite bon trop parler peut tuer donc bolanda bino moko arachou play bande ko na ngai tolingi to commenter moi place au moi muke
ndeko mwasi arashwa lobi ke mama mulopwe asengaki mbongo wana kosenga donc ezalaki te mbongo bapesaki ye mpona trophée. Tozo komante nde maloba oyo arashwa azoloba yango tolingai tokomante yango tolandela yango bien parce que toyokaka mpe matoi mibale. Tolandaki mama mulopwe apesaki explication na ye. Arashu mpe alobi ke mama mulopwe asengaki nde kosenga bango basengelaki epi bapesaki ye epi asengaki lisusu ntango akomi na Kinshasa ye mpe akende komona première dame. Donc bomoni donc eza makambo ya bacomédien ndenge bazo ko vivre na ndenge na bango baza ko négliger vraiment mboka vraiment eza mawa na pasi. Tolanda na bokebi nyonso bandeko na ngai ekozala bien to continuer. Vraiment eza pasi tolanda. Mais non, maman t'aime cette comédienne sur la macasse, c'était qu'à les mabina. Maman Zobina est comme d'habitude. Maman va y badini, badini. Et c'est une loi, nous comme les moutons, nous sommes en pays, non, on a fait la famille, moi, que non, bah, couffer les moutons, que non, ton cousin, là, bah, moi, couffer ton yaya, moi, couffer, bah, qui n'a mariage, chaque semaine, nous, on a, beaucoup ça, mariage, qui pour des quoi, on a couffer. Tout ça, now, stop. Bandeko, balobi, maman, mais ça, n'a pas bina. Mama oyo azolo baza mama. Mama oza mama, mama ya ba comédien. Quel comédien? Eza kobenye bote boye abimi na mwa kingasani ou bien na kota selemba ya muke a bandi sikate. Mais comédien oyo asala kombo mpululu akufi. Ale mama obino bobengaka mama achaki miziki na ye aza kobina. Alobi bien mama bande kobina na ndenga binaka. Donc maman wazalaki ne affecté te liwa mpululu epesaki nango ye pe mawate ye mama mukwapin epesaki ye mawate mais ba bino nde ba comédien ba bo tellement bo alukwa banzoi bolandi na bino bobandi na bino pe kobina na bino bobandi kobina ya telemisaki bino te. Cela veut dire que bozalaki na mawa ya ndeko na bino te eloko bino bozo kendele ba pochi na bino mais balobi tout se paye ici-bas. Oh yo sali moninga, yeba peke un jour, yo pe mkole kokwele la yo, bakobina kaka ndenge wana. Suivez. Bakobina, elo omo ko changer ko zalate. Ya. Bolanda la bokebi. Jamais ils ont la poulou pour l'année. Mutumoka zo péché azate okosi aresho. Oyebi ko lobate yo. Maman
Yo komona mabe asali te, yo oza aveugle mama. Yo apesa o libala, oliaka bien, afutela hôpital, yo komona mabe na ete. Aswande intérêt général. Intérêt général ya mboka mobimba. Mama oyo alobi aza mama azwaka parti pris te. Bana bateka pondu bazali, bateka batondolo bazali, bana malala bazali. Asundolaka bango pona nini? Pona yebi ke bango bazana basanganaka te. Yoka. Yoka congolais, toujours intérêt privé. Bande konangai tokati audio, tosuki wana c'était juste bo yoka na minoko na bino, ndenge opération awe elekaka na poto, ba comédien baza wana poto ba vandi ba melama, nzoka nde baza mulongo sombolo, bazora bambongo na bango batindelaka bango. Mais bino moka nde tolobaki na vidéo na biso précédente, c'était na ekosa la deuxième vidéo juste pour na tia mungongo ya arachou ba oyo balanda ki ete ba yoka ngo pa na munoko na ye ndenge opération ezalaka, ndenge ba comédien baza ba mendiant, même o ba ye na poto bazo continuer toujours commander, baza toujours ko benga, baza toujours ko senga, yango bande konangai tozala na ba sentimenté. Ba sentiment de l'équibiso. Lia na yo kaka, boy na boy, ok. Baninga bango bazolia, mais basi boni baza violé. Mais soki lelo ba boy ko lia mbonga mama Olive, ba lakise ke to lingi yo te. To lingi makam na bino te. Soki bolingi to linga bino, bo changer, bo sala boy pona mboka na biso, bo sala boy pona mboka na biso. Mama wana pe ko conscience pe ko sala. Mais tant que ke groupe mo ya batu baza sima na ngai na memaka bango na ba Dubai na komisa bango ba lesbienne bamsu baza na bakoma ba lesbienne mama Olive akoma ko bima na bango passeport na sorcellerie ba lesbienne baza na kati wana ya bakoma ba lesbienne bakoma ba Karine na ye ya mama Olive baza na yanga pesa bango ba 20 000 ba obo moni bo bazoka ba 20 000 wana obo moni bazotama na ba jeep. Eloko ni yango bango basala ba filme nini yango o bango basala ba tamola ba jeep bazotongisa ba ndaku ba nini bakoma ba lesbienne bondi mela biso nyoso na pona nini motema mabe zo yaka de plus en plus. Donc bandoki bazokola kaka ba misala mabe kokota na ba science occulte eza kaka kokota se kokota ale basangisi pe na bato awa surtout ba taliban pe bazana kati donc bon biso nde tozana amour ya mboka na biso tozana amour ingana zaka na amour surtout ya ba diaspora o bazana kati ya Europe awa ndenge panzani bazana solitude bazana problème bazana boye na zaka na souci parce que déjà mboka na biso eza bien te tango nzambe a bénir yo oye na kati ya poto. Il faut luka moi stabilité mobwe. So stabilité moko ezo ko boite en tout cas la danoise zawana na sunga kana ba conseil oyo ndenge nzambe atambusela rabiso. Vraiment bande konangai to tirer leçon na makambo. Donc conclusion ka tozoloba balobi la répétition c'est la mère de la science. Batu nyonso boye bake obobundela ka ba mboka oza na souci ya mboka bokeba na bato babengi ba comédien. Ke basoki yo lingaka mboka na yo kosolola masolo na yo te ke na lingaka mboka pembeni na bango pona bango balingi mboka te soki balingaki mboka baabatu mo bakosala bafilme ndenge baviole elekaka na beni wana mbe tomoni yango deja na bateatre na bango bazolakisa batu bakoteli batu babomi batu bazolakisa vraiment melinga basala yango na bateatre na bango. Lelo tosengaka toujours ke bamusicien bayemba pona mboka bayembela mboka siko bato ya théâtre ba comédien bango pe bakosala ba scénario bakosala pe ba film pona makambo etali mboka ndenge nini mboka ezo bazo violer ndenge nini bazo boma bato basala kango te bango pe basala kango te mais baza wana biso yeo tolamusaka conscience mais tozolamusa conscience mais tokomi kokota pe na makambo etali politique
parce que tout le monde que ça ne va pas to ko kotika mboka na bisoka ezokende bo ezokende to kantseki ba che président sika to lobi o ba che président mutango ba che azosala eloko moko te pona nini bozomona kuteke mwasi ya président oya sikoyo soki mama soki Denise azoyokana te toujours maman Olive ndaza liboso pona nini parce que bango ne mutu bazo diriger ba gouvernement sika baza na likambo oloba te baza lokola basi ko bango Olive na côté ba baza lokola mibali bango nde ba pesa sikoyo ba loba o ezake mboka etambola alors que bango si balongwaki bazo préparer terrain na bango ndenge ni bakozonga na bango après 2 ans et demi au etikali donc vraiment ekozala triste surtout fungoli misuté bino bande banso ba comédie boza population munene soki ka bino pe bosiliki lelo pe mboka na pe kozala libéré mais nyoso wana botala kaka intérêt ka privé yo hôtel intérêt privé otikela sko bana noni otikela bango 500 mois 200 bazo pesa ko après après une année na mwa liputa wana mais soko otikeli bana no mboka eza bien bana no baza na droit ndenge bafutaka bana awa nde bana batangaka awa ndenge bana bazolia na bakantine école vraiment komona ki ata lelo babengi yo okufi mpe na kimia oyebi ke bana na nga baza na bonne main mais ntango tozosala yango mpo na bino tozosala yango mpo na bino bato boza kuna na Congo mpo na biso mpe bato apoto topeba kaka ere nyonso Western Union soko sololi kana mutu epesa na ba musicien ko flatter ma nazobimisa nzembo olingi libanga bapesa mbongo libanga ngo bandeko bino bopesa bambongo bapesa bino mabanga tika mkomba mabanga wana o bopesa ke banda ko beta bino na mitu ko wana nde bokoyeba libanga bato ngo bopesa mabanga baleki bino na mbongo bomonyango bato bokumisaka baza na pasi baleki bino bapesa bango bandeko lo ba 500 bapesa bango 500 tant musuku tu vient na poto awa 500 ngo kutu ozwi yango te so ozwi 500 na maboko no ezate mais bango bapesi bango ali entre temps yo kolongola so mbongo na yo azo su ko senga yo ko flatter yo sans même aloba lisolo bazozo ba mbongo na bango na ba poto ba 2500 bazozwa bakangi minoko mais makambo nyonso ekobima na poisa vraiment bandeko na ngai wana la danoise c'était juste pour na conclure makambo ya Arachou koyeba vraiment vérité ya maloba na ye ekota pe na sous le baoba ba oyo balandaka nga ba yoki penza voix na ye wana alobi clair et net ndenge nini basengaka bambongo ndenge nini basengaka ye ba audience bakini kokutana na mukwape mama wana mukwape pona kobebisaka bavi ya baninga parce que bambongo wana bango bazolia eza pe kaka kote biso bazocontribuer na malheur ya baninga parce que classe sociale moko kaka mutu ezozwa mbongo alors classe sociale mosusu oyo professeur ya université baza impayé papa na biso papa ebele baza impayé batu pusu bazali kuna bon pour conclure dans le bandeko nanga soki mama Olive azokende koyede bato pusu par exemple te azoyede bana pondu te bato bateka mapa te mpona bango bazalaka bakutanaka te apréféraki bato ya théâtre mpona yebi ke basanganaka baza liboke moko ale soki alingi asala mabe na ye c'est facile ya kocorrompre bango mais mwana pondu soki apesi akene kote na ye oyo kuna akene ye kote na ye akoyeba bango lisu te mais bango akoza na facilité ya koidentifie bango mpona kosala opération boma Congo c'est facile à comprendre voilà botikala malamu bandeko na ngai bolamuka oyo mbula sika bobenga la danoise na oyo biso opération longola solitude na kati ya ndaku benga la danoise na 00 44 74 59 62 52 17 bengala danoise oyo kasuita takos ozwa mobali ya bien osepela ndenge balinga bazosepela ekozala bien vraiment tosuki wana mpona lelo tomonani bakala mingi te na vidéo prochaine merci beaucoup bye bye.